nyonso bozwami mpona kolanda Mag FM esalaka ngai plaisir ya koyeba ke bozalaka ebele na bandako mpona kolanda biso. Tofungola Mag FM mpona koyebisa bino ete ministre ya PVH, personne vivante avec handicap, Madame Irène Esambo ebaki na kosalisa point de presse mpona kotalisa bilan na ye ya 5 ans pour na ko expliquer le lenge nini abundi makasi po ete ba personne vivante avec handicap bazala valoriser na institution nyonso ya mboka pe na ville province ya Kinshasa bolanda elimo. Nani alobaki ba personne vivant avec handicap baza na droite na kati ya République démocratique du Congo luvunu baza bandeko na biso bato ya bwanya pe ya mayele yango wana bitumba oyo mama Irène Esambo o azali ministre chargé des personnes vivant avec handicap alongi yango tala lelo loi organique ebimi epesi bandeko na biso ndingisa ya kosala na ba société pe bazui ministère na bango moko ba décret premier ministre a signé yango pona kopesa kimia na bandeko na biso oyo akotosa mobeko ya bandeko na biso o bazali na handicap te akokangama na leta pe akofuta ba amende bolanda ye moko ministre ndenga peselaki yango na kati ya conférence de presse oyo asalaki bilan na ye ya 5 ans. Le premier résultat obtenu par le ministère en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, c'est l'adoption de la loi numéro 22/003 portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Avec ces premiers résultats que nous avons obtenus en 2022, nous avons continué maintenant avec force la réflexion sur l'administration de personnes avec handicap parce que nous avions déjà une orientation. C'est comme ça que nous avons mené des travaux avec les experts de la fonction publique. Ici, j'aimerais que vous soyez très reconnaissants au VPM Liao, que vous connaissez bien, parce qu'il a compris la vision du président de la République et il nous a donné d'avoir accès aux experts de la fonction publique qui ont été pratiquement mis à notre disposition pendant plus d'une année pour nous accompagner dans la réflexion afin d'avoir l'administration appropriée aux personnes avec handicap. Et ce qui wana te ba guide pe ya ba personne vivant avec handicap ba oyo basungaka bango bazali pe prise en compte kaka na kati ya loi organique recrutement esi esalemi mama ministre Irène Esambo mama vanda na yo mutu ya mayele osali musala kitoko na 5 ans nzambe akanisa yo oyo loni ebota mbuma yo moko obokola yango kitoko. Président et Fondation Maloua, Maître Billy Maloua Cléophas, l'homme de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Akitaki kuna na inspection générale ya la police et paiwa persala ki mo bangé na visite pe ayambama ki kitoko et pa ya général Blaise Kilimbalimba bozwa ba détail. Soki moninga sali ndima mosala na ye bakulutu baloba tala lisese oyo président ya Fondation Maloua Maître Maloua Billy Cléophas asaleli yango lelo akiti awa na installation ya commissariat ya police ya ville ya Kinshasa kokutana na général Blaise Kilimbalimba pona ko encourager ye pe ko féliciter ye na ba stratégie oye aye nango na kati ya ville ya Kinshasa lokola opération Panther pe corps à corps o ezali ko kanga bakulu na o ba bebisa kimia na capitale général Blaise Kilimbalimba azosukisa bango. Yango président ya Fondation Maloua alobaki ekoki koleka boete esengeli mwana mboka azwa longonya na ye tala boye bakutani bapesani mbote pe président ya Fondation Maloua akomisi maloba na ye esalaki esengo na général Blaise Kilimbalimba oyo alobi akotika te po ye azali l'homme du comportement. Mission na ye ezali kozongisa kimia na kati ya ville ya Kinshasa. Papa général bana kini bandimiyo longonya opération Panthère Noire na corps à corps Chitunga.
Madame Mireille Konikoni Nzeba oyo azali candidate numéro 8 na gouvernorat ya ville province ya Kinshasa akendaki mokolo ya lobi pona corrompre ba formalité na ye na assemblée provinciale elekaki ndenge nini olala. Lokola ba candidat gouverneur nyonso ndenge bakendaki ko remplir ba formalité na bango una na bureau provincial ya assemblée mwana mboka Madame Mireille Konikoni Nzeba yepe avandaki te akitaki inde pona ko remplir pe ba formalité na ye. Mwana mboka solo numéro 8 Mireille Nzeba oyo aye na mupepe ya sika pe aye na ba solution ebele pona bana ya ville province ya Kinshasa. Lokola zali mama bino moko boyebi mama azalaka misunga kolandelela nyonso na kati ya ndaku yepe alobi akolandelela makambu nyonso o ezali ya mabe o ezokende malamu te na ville province ya Kinshasa pona kozwa solution ya kitoko bakino basepela na bwanya na ye oyo azali na yango ba stratégie ya kitoko pe ya malonga ekosala ete musala na ye emonana na miso ya bato. En tout cas, mutu ya kovote nde yeyo bana mboka bovanda na bino kimia po Madame Mireille Nzeba Konikoni aye na solution ya kitoko kaka ndenge ye moko azali kitoko nyonso oyo aye nango eza kaka ya malunga. Awa tozozela pe tozotalela pe elike ezali ete numéro 8 yende azwa ngwende ya kodirige ville province ya Kinshasa oyo esali eloko. Centre hospitalier Ngondo Maria oyo ezwami na komini ya Makala esengeli koyeba ke bazalaki attaqué epa ya ba militaire bien armé bayaki koluka kokanga docteur moko panique ezalaki makasi epa ya ba maladi bolanda elemo. Situation ezali ko demeurer très tendue tozali na commune ya Makala epai wapi awa bozali komona hôpital Ngondo Maria o ezali hôpital ya basango esika wapi balamuki kaka boye nungu ekoti ba policier balingi ba appréhender mutu moko aussi longtemps que azali travailleur na kati ya hôpital o ndimela ngai ezalaki nde à partir ya 8h epai wapi maçon oyo azali komi na service ya construction ya centre de formation ya ba infirmier pe école médicale ya hôpital Ngondo Maria azalaki appréhender epai ya la police. Nasima ya ko comprendre que esengeli azonga na esika na ya mosala epai wapi akoti na hôpital ndenge ba fait ezalaki relaté nde esika ba policier oyo bazalaka na souci to eza proximité balandi ye po bakanga ye kobosa na ke hôpital ezalaka ambassade pe ezali esika mo bakotaka na minduki te. Kasi ndimelanga après kokota na kati ya hôpital o ezali grosse infraction ba kometaki na ngambo na bango ba policier baza censé akoyeba procédure pénale pe lo lengeni basengeli bakangela batu. Médecin Thierry Tchakuka o azalaki témoin événement pe alukaki a temporiser situation et salaki bongo ke ba policier basilikaki makasi tie koma baya ko tirer à bout portant et pa ya laborantin Fidèle Bobaka oyo wapi soki ya kimakite mais balwana elingaki commettre des morts d'homme awa sur le champ. Kasi boye tozali ko rappeler na ba autorité municipale pe ya sécurité na kati ya ville province ya Kinshasa, plus précisément patron ya la police ya siete ya Makala epai wapi et sengeli kozana œil moko regardant epai ya ba élément ya la police o bazali ko commettre ba bavure sans koyeba réellement procédure pénale pe lo lengeni sengeli ko kambatu nyonso wana
parce que ba éclaireur na bato baza ata na formation te nde bazali kokota na kati ya la police boye te esengeli koyeba bisika pe esengeli kotia lokolo pe nanyo esengeli kokanga. Route Université Oyo Esangisi, commune ya Kalamu pe alimete, plus précisément na rond-point Yolo médical ezali na eta moko ya mabe makasi. Population basengi na ba autorité babwaka lisu na bango ya mibali. Awa tozali na rond-point Yolo médical sur route université place Oyo Ekaboli commune ya Kalamu na commune ya Limete. Bino moko botala ndenge nzela ebebi makasi makadam ebukani pe libulu ya munene salemi awa. Circulation ekomi pasi mingi epai ya ba chauffeur pe ba motard. Bino moko botala ndenge mai evandi lokola tozali na période ya mvula awa ekomi pasi. Soki mvula ebeti makasi kotoyo ezalaka nde mame luka esika kotia lokolo tope mituka moyo ya kolekezalaka te. Dans ma part libulu oyo namoni yango eza par rapport ya ba carnivore ya ba moko na biso. Ba carnivore eza te yango na ba mai moyo kochola eza te ba mai ya makasi ezoya moyen kokende eza te yango wana ne ezotelema na balabala ezoprovoke ba mabulu place wana libulu ezalaki ya moke mais tozomona ezofongama ezokanga nzela ekoma kriye ba embouteillage mais nayebi te soki bakosala nde nini mpona libulu oyo. En tout cas, Kinshasa ezali ya kobeba na oyo etali ba venu banzela mingi ezali susu na eta ya kitoko te. Bakonji bazosala mabe do bazosala va mabe suivez ati bazosala misala mais suivez ati nzela o ba uto bokisa nkala te tala poids lourd nde basala poids lourd c'est poids lourd de panzana ka lokwa université nde panzana donc c'est-à-dire quoi ba besi ba ba beton ba ngomba cha beton te bazuka gudo ba che mais réalité ya nzela yango ezo panzana balia mbongo place bazwa mbongo basaisa musala normal nde basaisa musala na nzela bango basaisi te do bazalika na besoin mbongo bazwi mbongo te mape mboka moko ezanga suivi ezalaka te bakondika so ebe apesi mbongo aolandela te asala suivi nango te batuka balia na baba enkoni balia ndenge balia na bango banzela etikala boye basala mosala malonga te. Ba autorité boye bananu ko trouver solution na lombango ko bongisa banzela oyo ya minene na ville province ya Kinshasa oyo ezali ya kobeba pe ko bongisa ba route secondaire oyo esungaka soki bambouteillage esalemi po circulation ekoma malamu. Nzela oyo population bazali kotalela bazali kojimele po ba autorité bayeba kobwaka lisu na bango ya mibale awa boye kitoko te. To continue Mag FM na communiqué écologique oyo. Sango ya mawa ba famille vangu pesenga bazali na mawa ya koyebisa famille pe bayebani na bango liwa ya maman grand-mère na kombo ya Marie-Jeanne Senga Lubwaku oyo akufaki depuis mikolo eleki kuna na mboka ya France suite ya maladie ya tango molai. Esengeli koyeba ke nuit ya 26 pe 27 avril nde nzoto ya mowei ekoya na ville province ya Kinshasa pe bakokende kotia yango na ndako ya malili ya hôpital du cinquantenaire. Veillée mortuaire ekosalema mokolo ya dimanche 28 avril 2024 na salle chez Honorable Kaziteriko sur avenue Victoire en diagonale na salle La Grâce. Levé du corps ekosalema na morgue ya hôpital du cinquantenaire mokolo ya lundi 29 avril 2024 na 9h. Enterrement ekosalema mokolo ya lundi 29 avril 2024 kuna na cimetière ya Nécropole. Tika ete molimo ya maman Marie-Jeanne Senga Lubwaku epema na kimia. FM Télévision est présenté ba condoléances na confrère na bango Papi Vangu. Carburant et mati na ville province ya Kinshasa oyo pesi pasi mingi pa ya ba chauffeur pe ba wewa bolanda.
mikolo oyo prix ya carburant ezali stable te oyo ezali kopesa bakinois pasi. Mikolo eleki carburant 1 litre ebandaki kosombama na 3250 francs. Kasi lelo ekomi chaque station atia prix ndenge alingeli. Na ba station mususu bazali kocha 3400, place mususu 3600, pe bimutu na mutu azali kotana ndenge na ye oyo ekomi pasi ba chauffeur na bawewa bakomi kolela pona yango. Tolamuki tokomi lelo na tongo boye donc en grande surprise na sibiso que non carburant et mati. Et ne carburant et mati bongo. Moi je pense que et peut ça population difficulté parce que biso peut tout par rapport il y a transport ne fonctionne pas. Aux monde na gozo client net ti magasin exemple ne carburant mati. On a ça peut 5 000. Notre client on s'en on déclarer comment est-ce que mboko boye ndenge ni niveau bo mataka ba bureau tout ça on a bien dit. Alors que le gouvernement congolais a fixé déjà prix na ye 1 litre ya carburant ezalaki na 3250 francs. Ezalaki na 3250 comme na 3450 francs. Carburant matiti. Biso nde toza boyi. Soki carburant matiti biso pe to matiti transport. Tango to matiti transport ba client ba loba belé mais biso pe toza problème te. Oyo ezali pasi mingi mboka na biso chaque jour makambo ebotamaka. Na yango gouvernement congolais aya kotala nanu likambo oyo ba fixer prix exact pona carburant nokite bakinois bazali kolela yango pe ezokomisa transport pasi. Ba chauffeur ba matisi prix à transport et commis passe alors que l'État congolais déjà attaque ba prix fixe pour na ba trajet nyonso kasi ba chauffeur na ba receveur bango ba tia bango pasi makasi pour na transport population allez. Bakinois bazali konyokwa makasi mikolo oyo na oyo etali prix ya transport. Transport ezali susu na prix fixe te selon ba trajet. Nzokande gouvernement congolais asi afixaka ba prix nyonso selon trajet pour na transport. Nzokande ba chauffeur ya matoi mangongi bango basala kaka makambu na ndenge na bango. Soki olingi kobima soki oza na mbongo te en tout cas vanda na ona ndaku po okoya kozonga ndaku makolo. Tozwa lokola trajet ya Victoire Magasin. Na ba bus trajet ezalaki Victoire Magasin 1000 francs congolais kasi ekomi 1500 2000 soko boyo tikali na re. Soki okei na ngambu kote ya bawewa bango kutunde ba exageraka na ndenge ya kosakana te. Ozwa trajet Magasin Ipen bongisa na yo kaka 2000 francs soki oboyi ofandi. Ozwi trajet ya Boulevard Ipen kunande kiadi kibeni Boulevard Ipen ezali na 3500 4000 ba misusu ba exagéraka bakendaka na 2000 francs soko boyi utiki. En tout cas gouvernement congolais bwakana numisu na oya mibale po bakinois bakomi konyokwama na oyo etali prix exact ya transport. Bo fixe ba prix po kinois asepela. Boye kitoko te. Mag FM ekitaki na quartier Nzili brasserie pona kotala modèle nini population et vivaka kasi constat basalaki ezalaki que mingi ba activité basalaka ezali pe kobokola bangulu ezali activité moko ya makasi o esungaka population ya kuna bolanda reportage. Na quartier Njil brasserie, plus précisément na commune ya Nsele, ba activité o esalemaka mingi kote oyo ezalaka bilanga pêche élevage kasi Mag FM to s'intéressaki na lolenge nini babokolaka banyama awa lokola misala koto ezalaka pasi pe bazali ko vivre na ba difficulté ebele nde basalaka na bango kaka misala oyo tolobi papa oyo ye abokolaka na ye kaka bangulu kaka ndenge bozali komona po aluka aliesa famille na ye koto yo population bayebi na bango vivre frete baliaka kaka bio
oyo nde awa ngulu eliamaka na ndenge ya kosakana te. Nga na botsa bangulu ya ndenge za nga momu na botsi bango ya baputaka ndenge mona bato donc azalaka na boyi tango alali tango alali wana donc zeme na bango sa 4 mois soko aboti pamf bovandi quelques minutes aboti susu bovandi ke mamso pe alandisi pampa ndenge mapasa ezalaka alandisi pampa mais yo siko fozala wana. Population ya Njil Brasserie basengi na ba autorité ya mboka basunga bango na makambu ebele pe ba difficulté oyo bazanango bazali ko vivre ndeti bazali na village baya pe kokotisa modernisation na secteur oyo po modèle bazali ko vivre kitoko te pas si vraiment. Bateki ya Rond-Point bazali kosenga na ba autorité batongela bango wenze ya malonga po esika batekaka ezali marché pirate bango moko ba créer yango kasi bazali koteka na ba risque ya makasi yango baleli epa ya ba autorité batongela bango wenze ya malamu po balongwa wana. Ba mama oyo batekaka na Rond-Point bazali kolela mingi na ba autorité baye ba kotongela bango wenze ya malonga po bisika bazali koteka ezali kitoko te bazali koteka na balabala oyo bazali exposer makasi na ba danger po mituka eyaka wana bazali konyokwa makasi po bisika bazali kotekela ezali ya propriété bino moko boka bango ndenge balelaki na micro ya Mag. Espace otekela te wenza leta zala te toteka oza lupanga bato yo totekaka so bese biso wenza leta toteka tokoteka wapi ba wenze zate yango moni toteka na biso na balabala po tolia na biso pona biso moni te toala ba parasoleil te po ba obengala air nyonso tofandi na ata tofandi na biso na kimia te yango loko tosenga chaque jour pa tata Nzambe akota na mitema ba président na biso balukila biso solution. Aye koma soko tekite bana ba oliate so oteka na nzela eza popula lupasi ba papa baza misala malonga te Rond-Point tozala wenze te esika koteka ezali te soki leta akoyi kolinga aluka someli biso esika na Rond-Point asali biso marché lokola liberté tokokota tokei koteka. En tout cas bino moko boyoki ndenge ba maman baleli ba autorité bo trouvele bango solution bo tongela bango wenze ya sika oyo bakokende koteka na ba norme nyonso po bazali kofuta ba taxe na bango kasi condition oyo bazali kotekela ezali kitoko te ezali pasi lelo babengani lobi babengani bo trouvele bango solution po boye bazali konyokwama awa ko congolais avivaka na auto du jour soki oluki te okolia te bisika bazali koteka ezo permettre bango te bo trouvele bango solution po boye kitoko te ba mama baleli pe bazali kozela bazwa réponse ya malonga oyo ekosepelisa mitema na bango boyebela. Tokomi na suka ya Mag FM kasi tozali na ba page rose. Mbotama elamu na Blanfi matumona oyo abotama mokolo ya lelo mwasi ya molonga ni na ye mwasi kitoko umela mama ya bana umela grand prêtre mère famille pe papa mobali na yo alingaka yo makasi Nzambe abatela yo wana ezali de la part ya Doris Meti mobali na ye asali mwasi na ye surprise. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle na sima caméra tozalaki na Israël Musongi yende mutu abendaki biso bilili azalaki assisté pa ya Torres Atibu montage ekumbamaki epai ya Yaya Baleki Peta Francis papa na Alegria yango wana édition ya lelo eleki kitoko makasi jamais tokabona Sonkoloba maloba ya motuya oyo papa na biso aebisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre wana maloba ya Yemei de King papa ya motema malamu daddy de daddy Maître Billy Maloua Cléophas boyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ngana bino
tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te